Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour vous dire, pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment. La Francis, c'est plus que Bolingo. La façon dont vous avez vraiment, tu es un patriote. Puis j'insiste, oui, Papa Wemba est mort, tout le monde a eu pitié de la famille, étant que père des enfants. Ce n'est pas dire que biso to côté libango po babanda vie à musique na poto te. To loba kango clairement que muto sa kufi, il fallait qu'il bakunda mutu pour biso to s'exprimer. Papa Wemba akufi na Abidjan, bakundi na Kisasa. Oyo amoniki azana mawa ya Papa Wemba donc bokanga ide wana musique na Paris ekozonga raté ekozala pété tant que peuple congolais aza kokufa donc nyonso bomana beni tongo midi quoi peuple congolais surtout nous surtout bino bakinois Papa Wemba uti kokufa paix à son âme la yini tomonyango 3 jours hein 3 jours et ça les 3 jours une semaine il y a deuil. Polémique ils ont continué, mais c'était 3 jours officiellement drapeau Zalaki en berne. Mais Makambu ils ont les Canabé Niwana. Tout le monde a 1 minute de silence dans l'assemblée. Bon, tu dois comprendre que Mokane Zali sous-occupé. Donc, Yangwana sous-occupé par le Rwandais, dirigé par M. Kagame. Yangwana Ngagina le Baboui. Tout ce qui se passe, donc musique, à partir de Kabila, Tangarokufa, Tangarokima, on a encore 50 ans. Donc, il faut calculer. Kabila Kei 50 ans l'issoussou pour la musique et son anapotoire. Merci. Pour nous préparer éducation, il y a ban anabiso, tous ont sa valeur éducative. Donc ban na base ba valeur wana makambwana ne surtout. Donc souci na biso ngado musique en tout cas na poto awa. Pour mettre na biso bisika nini. Pour na kini na bozalaka bien. Ba sponsor nous surtout za pour na distraction. Ko distraire population. Salani boy, salani Kabila umela ndenge bolobaka. Faut payer bango lelo awa. À Paris, lelo donc na bandi to sukeli. Voilà, merci. Donc tu na kati ya place au Fabgas alobaki soit disant fala beta mo soirée mo boy. Donc tu na kati awa bozo mona ba combattant baza ebele awa. Donc ça ko beba nazo sona ba nino no stu bo mona bisika Fabgas ba beta soit disant beta soirée na ye. Mais e ko simba te parce que ba combattant ba ebele na kati ya Toulouse. Donc nazo so ba combattant no stu bozo mona bango. Donc na bité ce que na combattant mo ko sala message mo boy awa. Ndenge zali boye Fabrikas a pété na biso aza mise na biso toyebi Fabrice akometa te soki Fabrice akometa na ete to ali awa tozali bosa sala awa sala ngo yango yo to ali awa akometa te voilà ndenge zali voilà ba combattre baza ebele toujours awa donc na combattre mususu pa awa na ebiti so na message ko loba double nationalité ndenge to lobara toujours combattre ga pour na mboka na biso RDC jamais nenka papa le bageti ta va péter ça pour ma baie match est bien match à haut donc ça ko yinda bon na ba combattre ebele bazali awa donc ça ko yinda Fabrigas ko sala soirée na yete awa ça ko yinda ba combattre nyos tu bazana kati ya place oyo voilà oh Fabrice alingi abeze biso donc ba yaya na ekutu ba wera ba yoka na ye alingi abeze biso donc biso toza awa tozela esa oya voilà donc ingeta tozana na souffre ça ebandeli donc tozo zele kala mingi te soit disant comme awa donc tozo zela po to mona bisika ko côté là donc a souffre toujours Francisco Bolingo on va faire beaucoup pour l'école toi tu vas rentrer Fabrikas il vient pas toi tu rentres si écoute si Fabrikas il vient pas vous tous vous foutez entre le côté mais Fabrikas ça va dans l'hôtel mais ça pour oui que ça va bien tout frère ben oui ça on est
Oui. Futa. Afanda na ye. Oui. Afanda na ye. Oui, afanda na ye. Voilà, toujours Francisco Bolingo nde bozomona toza na bisika au Fabgas fala la soirée na ye. Donc ba combattant baza ebele ba na Toulouse, ba combattant à Toulouse donc baza ebele awa. Ba lobi soirée Fabgas ko zala te vraiment donc ba combattant za ko yinda mabe. Donc toujours Francisco Bolingo vient na buke tu premier na peso ba mbote bisiko so landela ngai. Voilà, bota la R yango yo. Donc voilà. Voilà, donc Fabgas au bête à terre, ba à Toulouse, ba combattant à Toulouse za ko be ba mabe. Donc za ko yinda. Pacho muzinga, moi message pour na pays na biso mote pela. Bon, toye nda Alex que tu as présent. Tu as présent tout le temps, mon tu as présent au bout de la mort. Donc masalanga wana tunakite aye a solliciter ba wana biso tunakite maela yo kaka ingeta wala maela yo kaka yo lo wanga jeune moko lingo ka yo sotenga moniki ya madona yo ozongi songe pa na moko ingeta olobete menga na yo kelemba wasoka ya va kota fa yemba lo moloto ale moloto nzembo nini moto après to continuer na salle biso tout to assister na soirée ensemble na yena kiti asima micro te asimba bututa asimba te donc biso to bondela te yena mta bondela biso po biso to za koto ya za kuna. Voilà, moi na Kabila. Donc voilà quoi, bisika bomona ki Fabgas fala bête place ngo yango to ke da iner donc azaku tout na comité donc biso ba combattant donc de ça toujours awa bomona ba mettre tout ça bazan. Moi message pour na pays venanga. Ah non. Bon, venanga boy donc bomona bisika no tout ça donc tout ça belé awa a suivi toujours Francisco Bolingo donc ingeta lumbe ka ndenge zali awa bête te. Donc toza na matanga. Voilà. Depuis toza matanga na matanga ici. Voilà. Tuna bango okende. Donc biso tozawa donc tozela ye tosolola na ye. OK, ingeta asufi donc toza toujours awa tozozela ye tsoki pa koma. Donc voilà. Bambula weza we biso topola na mali na mbula tokomi 0R soki tokomi 0R57 bientôt. Donc iner. Ah ya te donc soka ye to osila na ndinga aussi ya nega ya vrai biso na ye. Donc photo solo là aya kutanga ba maître ba muzinga mettre ça paquet. Voilà. Donc ingeta kaka nde bozomona kaka donc asuvi toujours Francisco Bolingo na kata Toulouse. Asuvi ingeta. Voilà. Ça va, fatigant, parce qu'on a fait une match de chasse. On a livré de la soirée dans la soirée. Deuxième problème, l'histoire est nous avons vraiment un propre à la population. On va chiller ensemble, on va boire ensemble. Ok, merci. Ok, merci. On a s'il te plaît. Soirée de 4 avril 2015. Fabgas a Toulouse à Waboye. Aïe, n'est pas ça, ma maman casse, mais toi, il y a, mais à suivre rien à soir. Je dis, toi, aussi. Les mics, ça peut. Les gars, je suis là, voilà les locaux dans les 4 avril, dans les 5 avril, on a vu le dimanche, on a vu dans l'avion, oh, et ça va bien donner à 380. Pour la mine de notre Fabgas, ah, mais tu noir, il y a qui a la bande de choses, les gars, ils ont la yaya mibali bato ainge tabalubi ke Fabgas akobeta
sikoyo toyebi te estce fabrika ezali kobeta obe fabrika ezali kobana bana toulouse dans la boîte moko plaque du monde donc voilà koya na ville rose awa sikoyo takusupa yaya kombata libanda bandeko ayingete baza awa totamisa mwa mikro toyoka nanu soki balobi nini eza nde tokangi vie dede ondeka ezalaka babi voilà quoi. Bonsoir vieux Dédé. Bonsoir maman digital. Vieux Dédé tomoni awa boye na boîte moko boye epare eza nini en fait bonga nazoyeba ke ezali likambo ya ndenge ayebani nango eza nango likambo liboso teke ngambo nalobi yango tout ça mais likambo ezali awa pete na biso fabricas oyo toyebi sino surtout toabata miziki bon fabricas akobeta awa lelo mais ndenge ezalili akobeta te tomonaki baafishe banini lelo akobeta na ye te tosololi na baorganisateur babi na ke non akovanda kaka na kiti avoye na kiti bakanisi bafoto na ye tout ça banini tout ça mais ezalaka baje oyo toyebi ezalaka kaka non ke bon soki bandenge nini mais biso babiloko wana nyonso tu toyebi baje wana nyonso tu mais fabricas nga mpe nasololi na groupe na ngai ezali libanda nyonso tu babi ke kutu akota meme mpa na sala donc likambo eza wana nde sikoyo yango wana akota meme mpa na sala bon nga nasololi na bato oyebi kaka peuple ali peuple soki nga nalobi ate nalobi mais peuple alobi ke balobi ke akota meme mpa na sala donc likambo eza wana yango wana donc akota meme mpa na sala bon donc ndenge eza boye tokozela towana na libanda tokomi soki 2h du matin donc fabricas aye nanu te donc akobeta na ye te te kasi bete kasi bato baorganize babengisi soi-disant babengisi mais balobi te ke akobeta mpo toyebi ke musike ebetama nango lisusu te mais quand même musicien na droit ya kotala quand même pepe parce que aza mwana na biso bamusicien baza bandeko na biso naloba yango déjà na bavideo ebele naloba yango déjà bamusicien baza bandeko na biso aye kotala biso te ondire bandeko na ye aye kotala Toulouse te ayebi mpe Toulouse te fabricas aa monaki biso toa batoulouse awa ngai naza mutu awa depuis soki 30 ans na Toulouse awa fabricas aa peti na biso abimisika toboyi te mais aye kobeta musique awa bakombata batelemeli totelemeli tobengi lelo bakombata nyonso ya Paris tout ça babi na so non bosala mosala na bino biso tosala mosala biso ndenge kaka peuple adesida yali ngai te dede basala eza ngai te ezali makambo oyo surtout oyo moto nyonso ayebi surtout ayebi ke musique na poto même oke na ambassade ya France na ambassade ya France so okei même JB Wera Kofi Wemba asengi ke alobi ke naza abeta musique na France bayebisa ye babi okosi parce que musique ebeta matou te oke na Angleterre oke na États-Unis partout musique ebeta matou te même tayebi yango yo yebi yango ye ayebi yango oyo atofilma ayebi bato nyonso bazali ambassade ya tout bayebi yango ebeta banango susu mais esi na biso fabricas elingi mingi aza ndeko na biso mais lelo awa soirée na ye batiaki na Toulouse awa non balobi ke Toulouse ya pepele mais Toulouse yango bakutani na bamibali awa oyo ngenga ekita oyo balata sokoto balata bilema makasi bazali awa bayebi ke fabricas akota te akota même pas na sale donc likambo ndenge wana kasi nde eza boye bino bolobi ke abeta te quand même botiki ye aye quand même ta na sale omone quand même bino baza na bato bomona ye taa quand même mpe monguna te aza mwana na bino akobeta te nebodi mais quand même akokota na sale avandi topartage mwa komela ka ndenge ezalaka c'est pas obligé ka abeta comme oyo abeta te peuple yebi ko baolanda nga bino boza te nga naza awa naokeja tout ça abeta te comme babi balobi mais quand même akokota na sale mais akokota ye na sale naboyi te mais bato balobi akota me mpa na sale parce que so akoti na sale esala kaka ke neti kaka bapele bazo nini yango oyo ebetamaka parce que ngai nasololi ngai nazalaka contact ngai nazala na combattant oyo nde ezalaka kaka nazali coordinateur awa nasololi na bacombattant Paris lelo kaka oyo tokufeli bakundi na fosse commune 425 personnes oyo bakundi mais toyebi ke ezali bato oyo bango babomaki na le 19 janvier oyo basalaki nini oyo Banque Populaire
bakundi bango lelo soki lobby ou avant-hier mais eyebani déjà monisco eyebi yango mutu to eyebi yango nga na publie yango na Facebook na ngai yaba makambo yango toyi kaka kolobela yango nga na yebi yango te soki bayebi yango te biso toyebi yango lelo bakundi bato na Congo bakufi oyo soba wana ya président oyo bango bakumisaka kanambe kanashe abomi 425 personnes bakundi bandeko na ngai non nazala matanga quand même nazala matanga na olinga te na bina lelo na bina ya bado mais lelo bina te donc fabricance soba ye lelo bina na voilà quoi ndenge peta basolo ezali donc omoni bato nyonso bali awa baleki meme kutu bato bakokota lelo na soirée nyonso bomona nyonso to libanda awa aye balobi non akotika nde wana te donc lelo concert ya biso fabricance eza te ate ekozala pe te bafiche yango kutu na lukaki omona yango te mais nation na dernière minute eza concert te mais tebi baje wana ndenge ezalaka o anniversaire o nini tebi baje wana toyebi tabona poso toyebi donc mutu moko te mutu akolekela biso soki ndenge nini basalaka kaka o anniversaire o avandaka na kiti o asalaka kaka boye mais concert yango esalake bayebisi ye mpona abeta abina ya mado balibani toyebi peut-être akangi film mais na Toulouse awa balobaki ke Toulouse ya pepele bakutana na dede basala na équipe nyonso to filme voilà toujours tomonaka mpona mboka na biso donc toujours tozala mpona mboka na biso lelo toza na ville rose quand plutôt tu en as bien tout à l'heure que donc fabricasi abeta tout ça robeta musique moi voilà c'est dommage mais bozalaka toujours aussi ensemble comme ça bonsoir maman. Eza ndeni mpona soirée lelo mpona normalement selon ndenge toyebeleli eza concert eti wana ye bamesana na baprofil na bango nde bamesanaka mais situation se changea déjà donc mutu moko apermettre ye te ke aya asala concert awa avant déjà aya awa efatu na bakonzi ya mboka oyo est ce que vie na okoya na beta ndule oke ndenge nini donc aye na marke na ye abeta miziki na ye toboyi te akobeta te akoya akotelema na porte akoexplike pourquoi aye déjà po ayebi lisolo yango ndenge ezala donc on dirait azotia mosapi na liduso yo donc akobeta te aza pesa te mama akokota na ye soko alingi akota mais soko alingi akota te akokota mais il faut asolola na bakombata ndenge batelemi awa akokende avandi mpe akobeta ne ndule te akochasie te akovanda na ye mpo bato wana baorganize likambo na bango bayebaki te donc na moment oyo siko nde biso otelemi awa akokota te akota akotelema awa explike pourquoi aye donc soko balingi te kompango ekufi nango